Le projet de la cannaille. Amen.
bakonisa lezoto aoyo bazotambola na molili pelasi ya bapeto aoyo bazokosangala kono te kosala moboko na maboko kasi ponini te le projet de bébé la canai Dino Pekolo alors Mona Matiambola Nano la Mona le moyenne de Ata Okina yo Okina yo Azanga nipa wana sena mo Asiyo ni Love is crazy, love is funny. José Baila. Najo solaka na bana nangai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo komate. Baza na mboka nini? Baza na France, mususu aza na Belgique. Ekomaka te. Oh, mais baza ni kuyiba? Ah, na rembi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengenge bana batindaki. Ndenge pe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki za mondele. José Baila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubonga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Njili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te Eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo Central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo belaza na tena baza Pointe Noire JB Service ezali soki wana te Angolais nali te Angolais JB Service etat eza musika Le bonheur est plus grand lorsqu'on donne plutôt que de recevoir. L'orphelinat Vida, paradis des orphelins, entre chez vous, toujours dans les cadres de Matthieu 7.7. Demandez, on vous donnera. Alors si nous sommes là avec mes soeurs, mes enfants, mes chéris, juste pour nous rappeler le message Oyo Pesami na biso que tozongela kusungaba na biso. Les orphelins ont besoin de nous. Alors lelo soki na yezaka jusqu'au rappeler na biso que
orphelinat vida ezali toujours coexister, bana baza toujours na besoin na biso, biso ya kaka si nous sommes mandatés par notre Dieu. Alors voilà, le temps nous est donné, ya omemela bino message ope ya kolobete tozongela premier amour na biso ya ko soutenir bana na po lelo balia bana lopo lelo batanga bana na po balala na place ya bien et yo sengaka lisongi na yo nanga. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide financière tant qu'autre pour soutenir ces enfants et leur apporter de la joie. Même les plus petits gestes de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Awa tozali na orphelinat vida jardin d'Eden esika oyo to enkadaka bana na biso bana na bino soki toyaka mingi pa na bino ezaka mingi mpona lisungi ya bana. Awa tozali na difficulté ya mai boye de biso ba citerne na mai poto gardaka mai bana bazangi bambetu ya kolalela na bamatela biloko ya kolia boyebi keno bana baliaka chaque jour lokola bato nyonso bilamba ya kolata bakisi boyebi pe bana bakendaka classe. En tout cas botika biso te bosunga biso. Nous devons vraiment soutenir nos enfants. C'est nous qui sommes leurs parents maintenant. Pour l'amour de Jésus-Christ, venez en aide, venez soutenir ces enfants, ne fût-ce qu'avec $1, $2, $3, $5, ça va changer la vie de ces enfants. C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. So please donate today. Through your donation, no matter how big or small, can make a difference in these children's lives. Appel pour soutenir, appel pour faire un don pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce, papa, maman, grands frères et grandes sœurs, vos dons permettront à ces enfants de survivre, alors soyez généreux envers eux, car ils n'ont pas décidé de leur sort. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous écrire et faire parvenir vos dons. Que le Seigneur vous bénisse.